Bokei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés: sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ça se fête 2 ans, deuxième édition. Bosolo na politique officielle, bazo fêté 2 ans na bango na deuxième édition. Nazolo ba maloba, o na loba ki yango na lingi na kokisa. Nazo kokisa makambo na loba ki. To loba ki première édition et salamaki en huis clos, mais deuxième édition ko salama en public. Na échantillon en public nyoso balandaka bosolo na politique. Awa na République démocratique du Congo, précisément bao bazan à Kinshasa. Le 5 décembre, un grand rendez-vous à ne pas rater. Tobengisi kaka 500 personnes pour prendre part
na manifestation tokosala le 5 décembre bosolo na politique officielle Misa Lingala et l'équipe Misa français na bato ebele. Ce que tout le monde prince, est-ce qu'au cas de Salisouté, malgré Mikakatano Yamboka, malgré consultation, malgré la guerre avec FCC cache à la politique, est-ce que le 5 décembre, nous ne pouvons pas fêter ensemble? Est-ce que tu as la communion, tu as Koutani, Peto Sepeli le 5, Nabo solo na politique? Jour là, on a la bino solo na bolingo. Bato bazaba fiancé, bato babandi sika, bato babalana, bogoya goyoka solo na bolingo. Et ça concept ya sika, tata malongi. Jour wana na ko expliquer bato boyoka malongi mais en direct boya ebele bozanga te le 5 décembre bana basi bayana lingi bana mibali bana lingi ba jeune fille bazala la lingi ba bala pe bazala po bo solo na bolingo jour wana ko boyoka malongi. Deuxième concept la politique officielle Misa ya Lingala ya pokwa ya lelo ebandi motema na ngai ezana esengo pona zo libaku ya kotelema liboso na bino pona kopesa Misa ya lelo. C'était prévu tout ça la mise à la Tongo, mais on ne pouvait pas le faire parce que ndenge na loba ki sengela ki na kende et pas ya parquet esika obabenga ngai pambate ba ngai bayoka ngai plainte moko ezalaki contre ngai na ke koyeba yango tine ezalaki nini. Je suis arrivé sur place nyonso eleki malamu na pesi merci na magistrat oyo ayoki ngai po apesa nga nzela na pesa biyano na ngai na mituna. Nyonso eleki malamu, j'ai été assisté na bavoka ebele principalement cabinet maître Raphaël Kibuka azali ne sikawana inda azali avocat na ngai principal mais collège avocat ezalaki nazo saluer pe maître Hervé Diakese oyo azape avocat munene depuis 2000 azako exercer atika ki biloko na ye nyonso alobi te pona ndeko na ngai na kozala. Merci maître Diakese, merci na maître Mouya Yannick Ngandou oyo pazala ki place wana na pesi merci na ba camarades journalistes nyonso bayaki ko soutenir biso ba oyo pe bazwaki makasi ya koya te me kasi ba komaki na ba réseaux sociaux to pe ba bengaki pona koyeba na pesi bango merci bolanda elemango tango tobimaki libanda ya parquet. La prochaine étape est pour mardi et pour lundi pardi à 14h na la confrontation mutafundi ngai kombo na José Makila et lo abombeza insulté mutafundi ngai kombo na José Makila oyazali président du conseil d'administration ya Onatra donc na lokoso akoloba makambo ebelete bokozala informé. Je pense que lundi na la confrontation na ye nazo senga bino boya ebele bato nyonso balingaka ngai bato nyonso bazo soutenir ba valeur bato nyonso bazo soutenir musalo na za kosala ngai ndeko na bino na fingaka te nanu moto ba koloba te na fingaka te na ibaka pete na koti pe na nzela ya batu te ote pesanga mwa mbongo epi na kolobela moto na sala ka eloko wana pona batu te. Je n'ai jamais été utilisé par quelqu'un moto moko te à cause de makasi alobi te to pesaka mbongo pa lobela moto bo na sala la ngote. Donc ça l'habitude na ngate pe na kotika la kosala ngote ngai moko nde na boyi kokota na politique soki na lobaki na postuler na mape député mais finalité na ngweza nini na boyi na ngai kokoma député. Problème nene na za na ngweza kaka ba politique ebele ba ni ba gérenga lokola na za gérable te lokola na boyi ko travailler pour na ba individu de part et d'autre ma bange ezokwea et je suis habitué ezali vie ya mokristo donc nzambe aza na ngambo la ngai maboko eza pembe bato balandi video o tolobaki pona makambo talaki Onatra boyoki ndenge tolobi yango na ndenge mobeko we kambaka ba journaliste sengi il paraît-il il semblerait pardon il aurait totiki yango na conditionnel parce que na musala na biso soko lobi ko na conditionnel inko lobake osangisi etuluko ya makambo beta muso nyonso ekokite le temps que oluka muso soko ko pesa information pour compléter donc na tikala ki penza na musala aucune intention ya konuire na bato soko lingi pe batanga kombo na ote longwa musala l'état zonga mutu normal soko zonga mutu normal totiki o metango za ko sala pona mboka ba contribuable congolais mbongo na ongezo kota kuna papa ba o mama ba koloba kombo na yo papa mama ba koloba soko boy koma shaer ba kotiko kimia. Ce soir on va récupérer l'information il y a pourquoi je dis que bosanginga ebele na tongo nazako yamba pour la toute première fois mikolo yebi que diaspora mingi na Kinshasa
Bakimara Kinshasa, mais Mikolo Bazonga, ça, il faut dire aussi Fachi merci, parce que Ebele Bazalaga traqué dans area régime passé, pour ne pas citer le nom de gens, mais il est là quand même, Bazan moi Lolendo, Yakozonga Herbalingi. J'ai l'honneur et considération de recevoir sur ce plateau Monsieur Martin Sali Bongenge. Mbote nayo. Mbote ndeko sango et puis mbote aussi na ba congolais surtout au bazali kolanda biso na ngonga oyo. Je rappelle ici qu'Ozali président et ba résistant combattant du Congo RCK en sigle congolais de la diaspora, mais Ozali installé à Kinshasa pour le moment. Oui, Nazali installé à Wana Kinshasa, donc je suis à cheval entre France et Awana Mboka ya RDC. Est-ce que Ozali prêt à affronter vérité na poko? Bien sûr. Ah oui, ah. Omi bongisi pour le baté qu'on a tourné ba question piège. Bon, Nazali prêt pour na répondre na mituna na yo. Ça va? Les journalistes n'ont pas d'amis, le rôle à Toyokani. Donc ça na biso. Nalingi na yebana no yo zanani parce que ko yebisa biso ko Ozali Martin Sali Bongenge waneza kombo na yo. Mais à ce qui concerne le parcours na yo, ba combattant ebélé. Je ne parle pas de tous les combattants, je sais qu'il y a des combattants responsables. Je ne vais pas être interprété pour ma propos à Batou. Je qu'il y a des combattants responsables. Après, si on boite, on salaka, on tangi, on bazana makanisi. Mais il y a un autre groupe de combattants. On a chance à retangate, on va mécontent éternel, on va silika kalibela. Ozanani, betelanga no liso na yo parcours na yo, zani. Bon, je peux dire Nalobana Lingala. Bon, Martin Sali Bongenge, ezali kombo ya bakoko na ngai. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, na sali ba études na ngai d'abord na Kikwiti, na Kinzambi, na Soa, et après awa na Lemba, après na ekokola mingi na Lubumbashi, donc natangaki na lycée Kiwele, na jui diplôme d'état na ngai na Ushindi, na Katuba, et après na kotaki Inulu na université il y a Lubumbashi, ndekuna na sala qui relation internationale. Bon, après na kende Belgique en 1989 et effectivement au bout de quelques années lutte nangai et bandaki liboso avant tout na niveau ya ba africain parce que na bandaki kozala contre injustice ou ezalaki en Afrique du Sud hein? À l'époque ezalaki apartheid na bandai komona mabe domination ya mindele liboso ya bato moindo na ekotala na obino injustice wana eleki yango na senga kana baboti na ngai pona kende efo donc école des officiers militaires ou ezana kananga bon na mekaki kokende na salipe examen awa na Athénée de Lemba na ekokende pour 1 mois mais esalaki na même moment bourse d'études na ngai ebimaki yango na zalaki obligé na kende na Bruxelles et arrivé là-bas au bout de to bandiko travailler na continuer ipé études. Mais en 2009, quand il y a eu une prise de conscience, mais non, il y a mon peuple qui est en train de souffrir. Pour Nabandai Koya Nazali Kozonga, Tozalaki na régime ya kala 32 ans, Oyo maréchal Mobutu Azalaki, et après tu es connaître 18 ans, Oyo Euti Koleka, il y a ancien régime, il y a Kabili. On s'est dit non, c'est trop, Mboka na biso po échanger, et bongi biso toko kako telema. Na ko telema ana ezalaki prise de conscience ya liboso ezwaki biso. Nazalaki nga mon côté et longona baninga ebele. Ya liboso ndeko boteti akufaka o ya MLC. On s'est dit mais non, pourquoi? Tu es comme on a Floribert Chebea na Fidel Bazana babomi bango. Et surtout pas si eyaki koleka mingi tant ndeko na biso Arma Tungulu baboma qui est awana mboka ya Kinshasa. Tomi lobi non et commis trop. Ba massacre est aussi là, ba viol ils allaient continuer. On s'est dit mais non, ce qui to tiki ndenge wana tokozala na kati ya boumbu parce que le Congo est toujours sous occupation. Poto bima na kati ya boumbu, il faut chaque Congolais isika azali ezala oyo bazali awana mboka, ezala oyo bazali na libanda. Biso tuto bunda contre système oyo evandela biso na kati ya mboka. Et après toluka avec les temps qui to réussir mwana ya mboka oyo akoya et permettre biso tozala ensemble pour totonga mboka na biso. Et je pense que bambula nyonso to wana oyo tobundi
yango et permetta qui to créer un parti oyo to bengi RCK ezalaki liboso mouvement de pression mais toujours à caractère politique. Et après à partir il y a alternance oyo et salemaki na janvier 2019 ndesi oyo to yeko se reconvertir en parti politique avant to longwana kisasa to ya awa nambo et puis to longwana mboka ya poto ya awa na mboka ya kisasa. Mais RCK eza na ba pays presque un monde entier toza basé na France, toza na Belgique, na Hollande, na Canada, na États-Unis, na Maroc, na Gabon et ici na Katia République démocratique du Congo. Ça dit ozo faire partie na ba mouvement ba combattant o ezalaka kala et botaminde na place wana les can ici c'est vrai que le massacre mais différence nous ozani na ba combattant ba o ba boya musique na poto ba combattant o ba banda combattre le régime passé. Différence na bino ezani. Différence ezali pensate parce que je faisais partie nazala qui peut parmi les résistants combattants oyo tobunda qui contre ancien régime. Vous avez combattant wapi à Londres, Belgique? Non, il y a France. Il y a Europe. Le bino na ba Rex Kazali. Bon bandeko bazali ebele oyo tozala ki na bango ensemble ezala na Londres ezala na Paris tozala ki ebele. On a fait des actions où ezala ki tobenga ki coup de poing parce que ezala ki combat moko où ezala ki juste et noble parce que cause ezala ki to bandaki ko sala yango te pona plaisir pona sentiment mais to sala ki yango poto koka ko sikola mboka na biso parce que to mona ki to lobi non to zaba umbu ya batu wana te et combat et continua qui pendant toutes ces années jusqu'à ce que alternance eye kokota. Mais il faut bien préciser bitumba na biso depuis to bandai ko bunda to yaki ko opté na eloko o to lobaka ya application ya article 63 et 64 ya constitution. Tolobaki soki régime wana malgré ba élection ezoleka bazali ko se maintenir, nous devons les bouter par la force. Oyo etangami na article 64 mais lelo toye kozwa alternance avec le chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir mais tokei na même vision na sens que depuis 2010 biso to bandai kolanda idéologie à libération totale ya Congo et le fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba après na kibiso otobengaki établissement ya état des droits tomituni biso tout esengeli to bunda lelo pour instauration réelle ya état des droits ekoka ozala justice ya bo solo ezala na kati ya mboka na biso pour et permettre fonctionnement ya l'état yuto ya gouvernement ekoka kotamola malamu. Ça dit bien na poto bozali parmi bato bobeta bato Quand beta ba politicien ils a passé hein ko banga te. Non nazo yo tolobi bo solo. On a bien ça bilo que les gars nango déjà et bo banda obeta bato surtout minga yi régime passé so baye par rapport à mambo bando les gars na mboka bondo obeta bango facilement le roi pe na poto liberté zalara. Non, je peux corriger parce que au lobby Kobeta, par revendication, il y a plusieurs façons, il y a revendication. Non, au Koki Kobeta verbalement na maloba. Na maloba, c'est-à-dire bah action bisoto salaka ezala qui autorisé na préfecture hein comme neti awa boyebi ke botozali ko senga manifestation soit pour boycotter quelque chose et donc on a beaucoup ça les ali kaka ko betate mais le problème c'est quoi ezalaka ezali et ko dépendre na ba individu ezali na batu oyo bazalaki na catégorie ya kolobake et loko auto beta mais effectivement administrativement j'empêchais politiciens, les artistes, musiciens, comédiens, les pasteurs, et zalaki na batu et belé na ba politiciens, oyo tolobaki bakoki koya na niveau ya Europe parce que babanda ki kolinga ko véhiculer message oyo peuple congolais abandé ko singati. Pourtant ce sont des leaders d'opinion. Tozalaki na besoin na bango na moment wana tobunda ensemble mais la majorité ya batu wana babanda qui toujours otala misolo ba intérêt na bango ba poste et puis il y a wana toloba qui non on doit faire bouger les choses et je pense que nakoki ko regretter yango te pourquoi parce que c'était un combat qui est juste et noble. Très bien, on va évoluer mais aux alaka activistes yo boko lobiawa bobundi le boko ici mouvement la bien commis parti politique alors que na Congo ba parti politique d'abord il est belé to linga ngoli sauter ba parti il est belé to linga ngoli sauter à un certain moment on s'est dit est-ce qu'il fallait tout tikala na monopartisme mais ndenge zaka kala parce que ba parti malette et botami pe et belé na ngina ba d'abord bino
par rapport à ba parti où ils allaient déjà. Objectif na bino zo démarquer na bino na bango ezanini par rapport à ba parti. Tout ko zalaka biloko moko. Deuxièmement, concrètement nini bino bosala déjà. Depuis bozalaka mouvement moko ya activiste na lelo ndenge bino bokomi parti politique pour na mboka bosalini. Et donc il y a liboso na kolobake ndenge lobi ba parti ezali ebele et ko ipe kozala ça on répondre yo et koza 1 million de partis politiques. Na kati il y a 1 million ya ba partis politiques mais ezalaka toujours na différence, il y a qualité na quantité. Yo parlé na wana ezali quantité ya ba parti politique. Est-ce que na kati ya ba parti politique nyonso, il y a des vrais patriotes? Na kati ya RCK, moi-même en tant que président, je suis un patriote. Tant que vous patriote, il faut na amour ya mboka pe au servir ya ngona bosolo. Parce que ceux qui ont allé servir dans Bosolo, parce que vous allez député, vous allez ministre, vous allez na poste songolo pakala, pour na kota là-bas intérêt na yo, c'est ça et loko où ils allaient difficile. Mais biso lelo RCK tozali ba élite yasika, parce que tozali na besoin tout lukato apporter changement. Changement on a toujours yango, même auprès de mon chef de l'État, le président Félix P. Azali. Moko na biso pe na kati ya diaspora to apporter changement mais tango akoti na bokonzi na pouvoir abandi ko sala neto bandi ko mona misala o ezali ko salema donc rien n'empêche que lelo biso RCK tozali ko continuer ko bunda na biso ezali d'abord po mboka ezala malamu esengeli la libération totale et salema parce que aussi longtemps que le Congo est sous occupation Torobanda toujours kozala na ba tracasserie na batu oyo ba signaki pe ba alliance entre les FCC et Cash. Ce qui nazali ko parler na occupation oyo naza ko insister ezali ba pays voisins oyo to yebi ba ya ko envahir na kata mboka na biso. Il y a les Rwanda, l'Ouganda, Burundi, non, pas l'Angola. Il y a les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, mais sans oublier l'occupation, il y a des multinationales. Parce que beaucoup de gens pensent à l'occupation et il y a des Rwandais. Non, mais il y a aussi les multinationales qui sont dans notre pays. Il y a aussi l'Occident qui sont ici. Il y a un autre lobby, tous allez combattre tout un système. Il n'y a pas que la Kabylie. Mais pour combattre le système, pour déboulonner, il faut tout travailler. Mais RCK, effectivement, Ndenge Kolobi, Lelo, Toza, effectivement, on a un projet, il y a société, un projet économique, un projet social, Oyo et Kuzali, pour permettre Nabiso, tout banda pour travailler en collaboration naba Oyo Bazali déjà awa. La neutralité, une forme de lâcheté, Ndenge Balubara. Lelo, entre Lamouka, entre UDPS, Cash ou bien FCC. Vous se situez où? Bon, déjà, et là, on a envoyé Bissayon Ndeko, UDPS, Bazali Bandeko, Oyoto Bandiko Bundana Bango depuis longtemps, depuis 2008, Tozali ensemble dans Bango Tilelo. Pourquoi dans lobby Tozali na Bango Tilelo? Parce que vision, il a fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quand il avait dit le peuple, prenez-vous en charge. Moi, Martin Sali, ou les RCK, biso toza batwa IDPST. Tozali pe batisi ke distété. Mais tozo ta la vision oyo mutu a apporté. Ce que l'okwane zali malamu pona biso et bongi to se saisir nango. Yango héritage, le président le fait Etienne Tshisekedi a tikela qui peuple congolais. Alobi prenez-vous en charge, bottez les mains. C'est comme aujourd'hui les lots bakoyi kopé sabino dissertation. Thème juste le sujet, prenez-vous en charge. Chaque enfant, chaque élève ou étudiant a développé un andengé. Vous avez kanini. Biso tozali na kon, il y a majorité présidentielle. Il y a UDPS. Na UDPS. Si on a situé, on a beto facilement. Parce qu'on a eu, pour mandar au batama mingi. Non, nazo yokayo. Bino de bato babenga taliban, so babenga bino. Nabite koza taliban, nabi babenga bino. Sangwa benga biso batate, est-ce que bino nde batu babenga ngai? Non, babenga ba taliban ba Tshisekedi. Tengaite. Na tuni nde question. Voilà. En tant qu'artiste, Bobundi Saki ba anti-valeur à l'époque. Oui.
Bino na poto bomona mingi selon bino bobi bomona mingi ko leka bat bazali on habite sur à partir à min manette to ni bino bomona kaka liposo. Je vous le conseille, vous avez la peine à raison parce que la réalité est qu'on a ébélé à Bissopeto Rosanangote. Alors, la grande question, vous avez combattu l'ancien régime dans l'ensemble de l'opposition. Après savoir, je dirais, na expression n'a bino chassé, bino ba combattant bolo ba mingi chassé régime passé. Mais les élections Salami Félix Tshisekedi a gagné. Curieusement, diaspora les a divisé. Les mêmes combats continuent pour les uns, pour Nabatumususu et Siesili. Qu'est-ce qui expliquerait résistance et phénomène où on est continué alors que l'une des partis à opposition a gagné le pouvoir? Olobi Malamu, l'une des partis, admettons le RCK, tous na opposition républicaine et constructive. Pourquoi na lobby terme? On a batebele a wana katia ya mboka na biso ba pensaka. Mutu o yazali na opposition azali ennemi. Alors que c'est non. Tant que vous allez dans l'opposition, vous allez pona ko bongisa. Et loko wana to misala ya mboka ekende liboso. Soki lelo bandeko ebele oyo bakoyi kolobaki bazali toujours on continue na kati ya résistance, tozali na démocratie. Faut quoi accepter. Soki mutu aboyi eloko wana bokoki ko obligé yete bokoki pe ko forcer yete. Peut-être la personne n'a pas encore compris les enjeux politiques. Lelo mboka na biso ezali ko souffrir. Soki ngai na yeto RCK to yaki ko installer ezate ke parce que to yeko ele la ba poste. Na tikaki musala na nga il y a une semaine le même jour na zozwa avion na zalaki na musala. Na RCK il y a des cadres biso tout auto sala misala. Mais tozota la souffrance o ezana mboka. To koyipe ko lo babo to vani na biso tranquille, to continuer na biso ko vaquer na ba misala na biso, mais on s'est dit non, on ne peut pas s'arrêter là. Ndenge na utay ko lo ba de le début que Congo na nous tozali na sous occupation. Donc bitumba na biso ekoki ko silaté. La résistance selon bino changement et quota na mboka te. Non, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Premièrement, il y a l'alternance au Salemi. Pendant 18 ans, tozala qui dans ancien régime, oyoto benga yaki dictatorial et sanguinaire. Nous avons connu plus de 12 millions de morts. Plus de 3,5 millions des hommes, des femmes et des enfants, des grands-mères, des grands-parents qui bazala qui violaient. Ba expropriation ya ba terre et Salemi Nambo Cannabiso. Ba pillage systématique. Ya ba ressources naturelles et minières ya mbo Cannabiso. C'est-à-dire tokoki kotikate mboka na biso peuple à souffrir. Selon article 58 il y a constitution et l'obini que congolais nyon surtout oaza na kati ya Congo. Il faut à bénéficier na ba richesse ya mboka na biso. Tu parles de quel combat? D'autant plus que bateau, s'il vous plaît. Oui, bateau bazo croire dans changement te to ba El Fayoulou. Je vais citer des noms et je m'assume. Oui, je t'écoute. El Fayoulou pour na bango, il n'y a jamais eu changement. Changement ezalagi finalement, il fallait le système Kabili ezalagi sous-soutien. Kabila en tant qu'individu ne fait plus partie, mais le système est s'enraciné et ça makasi ndenge zatilelo. Pour na bango, qu'on continue ko bunda pour dire qu'il n'y a jamais eu un changement. Alors que yo zali na ngambu, il y a eu des pèses. Bozana bango ba lié. Yo lobi lelo que changement et salamaki, mais vous continuez à combattre. Vous allez encore combattre quoi? C'est vouloir une chose et son contraire. Non, c'est quoi au fond on appelle ça yo et yano. Allez-y. Dans notre combat, Oyoto Bandi Kobunda pendant plusieurs années, les RCK c'est un grand mouvement, qui mouvement de pression, dans des manifestations, des sit-ins, tout ce qu'on a fait, ba Oyo Bayebi, na ba image, ba monaka. Papa tangu tozo bunda tolobaki, pour na bisoto dégager la Kabylie, moi na ya mboka akota. C'est-à-dire, le président Félix Nega Kotaki, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, moi Martin Sali, Israël Mutombo. L'essentiel Tolobaki, un Congolais, un fils digne de la République démocratique du Congo, Azwa, Kiti Yabokondi. Et ça est différent parce que moi na ya mboka, à cause de la souci. Yako sali samboka, yako aider peuple wana, même yo lelo ndengo zali, okozala na susi wana. Mais mutu oyo a uti libanda, ayebi pasi ya mboka te. Papa, ako aider biso na nini? Et c'est ça eloko to ebisa ina bandeko. Tangu président ayeko koma,
na kiti ya Bokondi. Les RCK, nous étions les premiers. Tant que le président a prêté serment, on s'est levé. Biso tout aux alaka contre l'élection. D'abord, il faut préciser. Tout le monde est na élection. Il faut tout bengana la Kabylie par la force, l'article 64. Mais stratégiquement et politiquement, le président le président Félix a eu pouvoir. Mais to loba et loko oyo to loba qui moi na mboka soki à côté parce que en laissant présidence de la République l'ancien régime papa tozaba esclave ya batuti et bongi to bimana kacha boumbu mais bandeko oyo baza ko continuer combat baza na katipe ya système parce que politique ezali de fois oyo tozoloba mususu ezalaka na se ya mesa. Est-ce que oyebi batu misusu bazali pe ko travailler na Kabila ou bien baza na quand ya Kabili baza ko continuer mais ils font semblant. C'est-à-dire aujourd'hui le combat n'a plus la raison d'être selon eux. Non, le combat est pour continuité, d'autant plus que Kabila n'est plus président. Mais deuxièmement, une autre forme de question, ça me revient en tête. Hein? Nico Martin, Batou Ebeli, Kabila dans l'ensemble, l'opposition l'a combattu et l'opposition voulait son départ. Oui. Kabila est parti, n'a pas condition à Kéli, mais une partie de l'opposition travaille avec Kabila. Oh, yoso soutenir. Kabila est un partenaire Nabango. Vous en êtes fier d'avoir combattu Kabila et aujourd'hui votre partenaire? Excellente question. Les RCK, nous sommes indépendants. Dans l'essence, tant on a lobby en opposition républicaine et constructive, nalingi koloba boye. Le RCK, depuis combat nabiso tilelo, to senga ki, tant le président a commis Nabokondi, to senga la dislocation totale entre le FCC et Cash. Pourquoi to senga ki dislocation? To yeba ki situation oyo tozan nango lelo. Biso to mona ki yango depuis longtemps. To loba ki aussi longtemps que Batouana va détruire pays na biso pendant 18 ans et que va continuer na président Félix, ça ne marchera pas. Tout le monde le sait, ça ne marchera pas. Lelo tozali fier ya komona ki le président a écouté la voix du peuple. A bengisi union sacrée. C'est-à-dire au départ, vous reprochez le président d'avoir été avec Kabila. Bon, pas reprocher, mais on apporte idée na biso. Quelle était votre attitude quand vous avez vu que Kabila que vous avez chassé hier, aujourd'hui allié à président qui apporte le changement? Quelle était d'abord votre attitude? Ben, toyebaki que stratégiquement, ils partiront. Non, ils partiront. L'attitude. S'il vous plaît, quelle était l'attitude? Mais il y a une déception? Non, pas déception parce que, mais c'est Israël. Stratégie, politique et stratégie. Quand le président est arrivé, nakoki koloba nyo surtout na plateau té. Toyeba ki ke tant ya Kabila eza révolu. Et comme Obomba? Non, toyeba ki ke eza révolu. J'ai tout compris. Merci. Non, nazoloba. Laissez-moi lire les informations de la soirée, s'il vous plaît. Oui. J'ai tout compris. J'ai tout compris que non, nazoloba non. RDC, le président de la commission de l'Union africaine sera reçu ce jeudi par le président Tshisekedi au Palais de la Nation. RDC, Mabunda saisit le comité de sages de l'Assemblée nationale sur les graves allégations de corruption des députés. Macron, satisfait des efforts que fournit Tshisekedi pour émener la RDC de l'avant. Boniface Balamagé, l'initiateur principal de la pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale, devrait revoir ses calculs. RDC, dossier AFDC. Le camp fidèle à Nenenkulu évoque une tricherie du camp Batiloukwebo qui a induit le tribunal en erreur. RDC, réhabilitation de routes des desserts agricoles. Les élus provinciaux haussent les tons. Accusés du détournement de plus de 15 millions de dollars, les procès du DG de la RVA s'ouvre ce vendredi. RDC, 145 nouveaux cas de Covid-19 confirmés, dont 129 à Kinshasa. Les pays dépassent la barre des 13 000 malades. RDC, on termine par cette information. Nouvelle vague de cas Covid-19. Il est impérieux de fermer les bars, les églises
et interdire tout rassemblement, a dit Ada Bombole. Botique la biso église. Adam, comme vous nous avez la Bible, pardon mon frère. Botique à église. Tika biso to mona pasi, bise mona biso ezana lolo. Attends la commis président de la République était lola nazo kende. Même si je mourrais aujourd'hui, nous avons la garantie que nous avons lolo. Parce que la mort est un taxi qui nous amène au ciel. Tika biso to se préparer. Tika bisoto se préparer na bapasi ya Congo, c'est quand on prie to kozwa force mususu. Consolation na biso zo utaka la place one. Même le Covid-19 là, rien n'est impossible à Dieu. Même le Covid-19. Aibisagi Branham, si tu amènes les gens à te croire, même prière na yo sala, ata cancer moko ekotelemate, même cancer ekotelemate. Nous croyons à la prière. Laissez d'abord la prière. Laissez la prière. Bon, d'abord ça t'accorde la prière, te laissez la prière. Babar, bakuzu ezali, botika la prière. On va continuer à prier. On va souffler. La police a tenu aujourd'hui, c'est le commissaire général de la police, voulais-je dire, à Salaki, parade moko munene. Na niveau à Stade des Martyrs. Bon, là, on va consigne ndenge ba pesi yango. Je pense que c'est très important. Dans ndenge tozana fin de l'année, période moko ezalaka un peu délicate pour Nabiso. Bakuluna bakoma gebele mo insécurité comme babracage komaka, mais la police a la mission sacrée, il y a qu'au prévenir ba danger, qu'au protéger ba tona biloko na bango. C'était au stade, Roublé Bamba était sur place. Suivez en image, tout à pour entamer deuxième séquence sur la politique officielle. Je rappelle que nous sommes en train de discuter avec M. Martin Salibongenge, Ouazali, président de résistants congolais du Congo, RCK en sigle. À tout à l'heure. Le commissaire général de la police, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli a tenu une parade ce jeudi 3 décembre au stade de Martyrs en présence de tous les commissaires provinciaux ainsi que des officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Au cours de cette parade, le numéro 1 de la police en RDC appelle les policiers à la discipline et les invite à n'obéir qu'aux ordres du commandant suprême, le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Na ndenge na zoloba na monoko nanga sikoyo tozali disposé ata mukete pona kolanda maloba yo kubima libanda ekuta libanda etiki voie hiérarchique na biso yo moko okeba na iloko na makasi problème na biso lo maka na parade problème na biso ezaka traité na nzela ya voie hiérarchique lokola sikoyo meeting otoko kela otoko exécuter ekouta na commandant suprême, pas ali président de la République, to bengi commandant suprême na biso, et quitter la biso, nanzela ministre na biso, nanzela commissaire général, nanzela ba commandant balandi commissaire provincial, et quitter na siat territorial to siat urbain, et quitter na ba unité na biso ya to bengi GMI, ya mobile d'intervention, et quitter bongo na bongo na bongo na bongo, ti eke de koma kuna na na section eskayo zali. En outre, le commissaire général de la police nationale congolaise prévient que tout policier qui sera surpris dans une manifestation politique devra être sévèrement puni. Kalamingite, bakobenga yo traître, au trahir. Et autant trahir, et si kana yo ezali awate. Et si kana yo ezali awate, autant bungi volontairement ok côté kuna. Moment oyo ekomi moment oyo batu ya motema mabe bazo luka kobebisa la mitema ya biso ba yo totoza na se ya bendele toponi musala na biso mei muto na muto aponi musala oyo muto moko te bakangi na makasi po ba mema yawa toza ba volontaire pour servir le pays sous les drapeaux. Signalons par ailleurs que cette parade a eu lieu juste après la réunion. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va entamer deuxième séquence. On a encore 30 minutes, c'est bon. Alors, on va évoluer. Alors, on va prendre deux questions. Congolais, nous sommes en direct. Il y a des questions qui nous arrivent. Beaucoup comme appelle un numéro Nassé à poste téléviseur en Abino. Bobo Sanate qui est les 5 et samedi. Donc, le lot jeudi, l'obito lali, samedi. Invitation nyonso esili. Donc ça sert à rien au benga invitation nyonso esili. Merci na ba oyo bazui chance boza ebele mais moi na benga sabino nyonso ya lagité. Merci na ba oyo bazui chance ya reprendre part na événement les 5 tokuta na biso nyonso à partir il y a 9h ba obenga bino na ba téléphone ba otike na bino ba message pour que
mutu na mutu ba place bus e kozwaye ba o bazana ba bus te ba o bana mituka na bango tamie ba o bazana ba bus te ba bus e kozwa bango to kokuta na biso nyonso esika moko e kozala na niveau ya 17e rue donc place ba 18e place ba espace Ngindu to koma wana donc 9h ba bus e jubino rassemblement salami colonne par un distance à des jalonneurs guide à droite to kende tina sablière to kende kermesse na biso et au banda 11h to aussi les sangoti na 18h 19h et aux la fête munene bato ndenge na ndenge ba kozala ba musicien ba kozala ba comédien bazali ezala ba structure rebelle ko intervenir penemele sa kozala wana et puis Tata Malong Israël Mutombo chef de poste officier de permanence na koya ko sala bino bo solo na bolingo siko na koya ko beta malongi concept ami balé obim les ports ya masque ezali strictement recommandé. Tango kuya zala na masque na yo COVID-19 ezali. Zala na masque, zala na désinfectant pour la kosukola maboko. To tchepe moyen ko prélever ba toute température na entrée. To ko sala ngo même na bus avoko ta ba prélever yo. Kota ba prélever pour na koboya mabe komate. Très bien. Alors on va continuer deuxième partie avant de terminer. Ndeko moko atindi SMS nae. Comme on a eu de Chimanga depuis Bandala. Komi tout l'Andeko, les Congolais vivant à Kinshasa sont traités par ceux de la diaspora des distraits et incompétents. Étonnement, les cabinets à chef de l'État, ils sont remplis par ces mêmes Congolais de la diaspora, qui, selon une certaine opinion, ont démontré une incompétence à outrance. Analyse Ndeko Zani. Bon, je pense qu'il a donné son point de vue. Nakoki Koloba, Batunyor Soba Koki Kozala, Ndenge mon côté. Je peux dire, bah, Oyonyo surtout Bazali, tout autour, il y a président Félix, Bazala qui nommé, hein, dans Bapona qui bango pour Bakoka, Kosala Misala. Bon, les losos qui battent Bazali ko réclamer, incompétence, to ba problème, Oyo ezali Kozalawana, parce que Baoutaki est na diaspora, na koi kolobato to koki kosenga toujours, bande ko ba continuer ko travailler na bo solo, pour musala ya chef de l'État et koka kokende liboso oyo zali koloba ezali kokomela biso mais to koki koloba te ke bazali na ba incompétence et koki kozala quelques individus ya ba conseiller basali habito ba abusé et balingi balatisa yango ba conseiller nyonso non ezate ke soki mutu moko to mibale basali mabe balatisa yango batu nyonso na yango bomoni batu misusu o bazalaki auprès ya chef de l'État oyo ba travaillaki mabe ba bizaki ba écartaki bango yango moni tozali ko senga lelo na bureau ya chef de l'État ba koka kozala prudent nango et pour na moralité et koka ko continuer na kati ya présidence de la République. Bientôt 2 ans de comme ça comme Elibiso fiston Lingolo depuis Massina. Bientôt 2 ans depuis que le président Félix Tshisekedi est à la tête du pays. Quelle analyse au ndekwazo sala na gestion ya mboka au mwana Etienne Tshisekedi azali ko kambalele surtout mingi na maitali économie et puis social. Est-ce que vous allez satisfait nango bino bato bobundela ka changement ngala opesa ngo forme tant que président de la République lelo aza en tête 2 ans après au-delà ya ba contrainte nyonso akokuta nango est-ce que lelo boza fier que le président a travaillé? Il travaille. Pourquoi n'a toza ko insister que il faut laisser le temps au temps. Mais peuple a posé là, le temps au temps en a été. Papa, destruction où est Salimi pendant 18 ans. Le président Félix, il vient d'arriver. A koki ko même na bâton magique té pour mboke changer mbalamoko au bout il y a 2 ans. Tozan a besoin de changement et quota. Mais avec le temps, petit à petit, et le président de la République doit être bien entouré ndenge outi koloba. Et ça na niveau ya ba conseiller, na niveau ya gouvernement na ye, na niveau ya parlement, na niveau ya sénat, na kati ya ba institution pour étambola malamu et surtout la bonne gouvernance et ça na mboka na biso. Mais soki gouvernement oyo tozali na yango balingi kotia bâton dans les roues tout ce que le président Félix propose est ça difficile pour tokoka ko avancer et c'est ça yango moni na lobaki liboso problème toza nango ya ba alliance wana ya bakor et salemaki na batu ya FCC les lots difficultés je peux dire oui effectivement le président de la République a na difficulté na sens wana
ministre oyo baza na kati ya parlement en commençant par la présidente il y a parlement na kati ya assemblée abi manque ya respect non respect même il y a constitution tout le monde qui yango na prestation il y a serment il y a juge il y a cour constitutionnelle ce qui s'est passé bizaki na pouvoir na bango il faut respecter le chef de l'État yango no moni lelo musala ya chef de l'État ezali nakoyi koloba ezali kokende muke malembe totika ye a travaillé aza d'abord na premier mandat na ye a combien on a deuxième mandat il y a que 2 ans d'enge bolobi pourquoi pas kotika ye a continué à travailler mais il va pas travailler seul le président de la République n'est pas un magicien seul akoyi ko sala le côté et bongi bisonyo surtout ba congolais tozala wana poto tonga parce que ceux qui to sali ndenge wana te et kozala difficile na ye pepo akoka ko s'en sortir. Est-ce que ça parmi bato bazo kanisaki le président aza na bonne volonté ya kobongisa mboka mais bato FCC bazo bloqué oza pe parmi bato bazo kanisa bongo mais il a la bonne volonté okoye ba yango comment parce que le président Félix c'est d'abord un patriote aza patriote yango na utay koloba na yo le patriotisme kozala na amour pe ko servir mboka par rapport ya batu oyo ye aye kokuta qui ont volé des millions et des milliards batongi ba immeuble un peu partout awana na mboka na biso a RDC pe na Libanda mboka na biso eza kozala détruit vie sociale effectivement ya peuple eza malamu te peuple aza kokoka kolia à sa fin te même pas $1 na famille moko awana kati ya RDC alors que la majorité ya la classe ya Kabili bazali ko continuer po bazala toujours na kati ya gouvernement po baluka comment ils vont faire po ba continuer ko piller ko détruire ko yiba bazala toujours wana banti valer wana il faut to longola on a katamboka na biso pour président asala musala malamu soki a continuer na batu il y a Kabili ou la classe il y a FCC et kozala difficile pour président a même mandat na ye ndenge na attente ya peuple pour peuple pas ali kotalela ye na yango biso na opposition républicaine et constructive tozali on a pour na sa président o ezali mabe o ezali malamu parce que na majorité bakoloba nyon surtout ezali malamu na yango vie sociale ya peuple et bandi ko changer mais pas na attente vraiment dengue peuple azali kozela. Mais moi personnellement, qu'est-ce que tu attendais du président de la République tant du pouvoir? Tu t'attendais à quoi? Est-ce que les lots par rapport au bandi kozela et kokisami? Déjà et bandi kokokisama et bandi kokokisama exemple les lots diaspora tozali na liberté ya kozonga na mboka na biso. Avant on a fait 10, 15 ans na kati ya ba combat to bandi ko mener, on ne pouvait pas rentrer ici. Nambo Kanabiso. Bon, ça c'est un. De deux, Tolingi, président de la République, ndenge na vision na ye alobaki ya instauration ya état de droit. Yango toza kozela. Peto moni misala ya justice e bandi kosalema. Donc, eloko wana e continue e koka kozonga na simati. Mais ezana promesse moko o ezali que le président a pesa kibiso tangu asabanda kosala ba tourner na ye alobaki la mise en place d'un TPI. Il y a tribunal pénal international pour juger tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes économiques. Nakati yambo kanabiso. Lelo babilo ko wana tout ozali na besoin na yango. Pourquoi nazali koloba bongo? Batu nyonso oyo ba détourna ba fonds publics. Je donne un exemple. Ndeko na biso Vital Kamerhe azana prison parce que balobi aibaki ba deniers publics ba mbongo ya l'état ba mbongo ebele. Mais c'est bien beau, mais il est pas seul. Tous ces voleurs en cravate mais bazako circuler librement na kati ya mabele na biso. Exemple Albert Yuma ou azalaki ancien PDG AG Camine sans preuve tangible et irrécusable. Sans preuve yango monitoza ko senga tout le temps. Justice nabiso ezala équitable, impartiale, indépendante et surtout incorruptible. Et c'est ce qui permettra d'instaurer un réel état de droit et puis gouvernance yamala mweko kako salema. Parce que ce qui totiki impunité wana na katamboka nabiso non parce que tel a fait ça to juger oyo to kanga oyo ngana za camériste te mais nazolo ba ce qui est vrai.
Batu ebele oyo baza ko détourner, oyo petit lelo baza ko circuler. Papa, tokoki kotika te, justice et récupérer ba bien surtout oyo ancien régime et yibaki bazongi sango na maboko ya l'état pour na bon fonctionnement ya gouvernement na biso ton na misala oyo to anango besoin. Je donne un exemple. Je descends à l'aéroport d'Ndjili pour arriver à Limete. Je mets 4 heures du temps. Mais c'est impossible. Ba bouchon ya ndenge wana, comment banzela eza toujours aussi laté. Qu'est-ce qui bloque? Que fait le gouvernement congolais? Et en wana moni tozali ko senga wana tokoyi tout le temps ko lobaka ke chef de l'état nzela aussi laté chef de l'état bossa et que le musala ya ministre o yazali chargé à ba travaux azali wapi. C'est comme ça dans le baki tozan a besoin il y a ba patriote au bazali na amour ya mboka ba bis transco ba transco to moni eye ebele. On félicite le gouvernement congolais ndenge ba bisiye. Mais il y a une question. Babiseye mais faut banzela ezala malamu. Banzela soki eza malamu te. Babise kotambola wapi. Et surtout que le peuple congolais a faim. Peuple congolais, il faut allier malamu. Ba création ya ba emploi, misala peuple congolais faut banda kosala. Parce que to lingi to lutter contre ba chômage. Faut to créer ba emploi, ba industrie na katamboka na biso. Exemple na RCK, lelo na plan social, to bandi ko pe sa bana ba formation. Po ba koka kozwa ba formation, o ezali ko permettre bango e ba koka ko s'en sortir po ba kene musika. Tozali ko travailler en collaboration na ba plateforme auto bengi et Blackor. Po to former banana biso, ezala na ba menuiserie, ezala na niveau ya ba agriculture, ba élevage, na niveau informatique. Misala tout ekoka ko salema. Mais maintenant, biso nyonso tundenge tozali na kati ya Congo, ezali na responsabilité na biso pour na mboka Congo. Ezaka rapport na président Félix te, total aka président Félix. Mais que fait les Congolais? Si réellement nous avons l'amour de ces pays, pour Baroloba Martin Salia Zaka Koloba Bongo. Mais oui, c'est parce que na mona rabino awa. Bo pesanga moi et parenthèse wana. Toza kobenga tout le temps les professeurs, son excellence, son éminence, docteur. Mais que font tous ces gens-là? Ils étaient là pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait. Zéro. Il y a même appellation, son excellence fait ci là. Honorable fait ici là. Parce que ça les locaux mon côté. Très bien. Voilà. On va revenir tout à l'heure pour terminer consultation et questions d'actualité. Tout à l'heure, Zonga, vous avez que Tengen de Gualobinga, ça là, il constate. Namboko bakanga batu me babotola batu biloko te. Donc namboko kondima oyibino pe 100 millions. Soka molimo mabe koteli oyibi 100 millions. Ondimi pe prison il y a 6 ans maintenant 100 millions. Ozaka na prison mais oza prêtre namboko. L'état esengela ki au-delà ya ba condamnation azopesa na bato. Abotola bango pe biloko bana. Poso ki l'état kangi bato abotoli biloko na bango. So Nathalie na Boutou, na komona groupe ya ba pauvres et belé ba télémia parce que les riches ont leur passé, les pauvres aussi ont leur avenir. Il y a des gens na mboka oyo qui ne travaillent pas. Ba vanda ba kolia mbongo ya pamba, mbongo ekoma lokola ya bango. État des droits esengi ete bakanga bato modèle wana kasi mbongo wana ezonga na libenga ya l'état. Eza seul pays au monde où komona individuel et gouvernement na mbongo la plupart. Individu moko akotaka pauvre mais akomi na bozwi koleka na commune bugumesa leki commune na mbongo otali parcours na ye atanga ngazo kama ndeni muto angendi nganga kutaka muto angendi ndenge nganga oya mitipeka mbongo mazokama. Je voulais suivre quand même cette interpellation. J'étais aujourd'hui au niveau du parquet. On va revenir encore le lundi pour une confrontation. Suivez ce qu'a été la déclaration. Il y a l'un des avocats conseils la sortie. Il y a audition où ils ont dit à peu près 1h30 ou 1h. Si Malango, on revient pour terminer. À tout à l'heure. Nous sommes venus assister Israël Mutombo,
qui avait été convoqué, il a fait l'objet d'un mandat de comparution à l'office du procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe. Les motifs qui ont été communiqués, nous l'avons découvert aujourd'hui dans le dossier. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Ne pouvons pas entrer dans les détails du secret de l'instruction. Nous avons découvert qu'il lui était reproché d'avoir procédé à la lecture d'un document lors d'une de ses productions. Et ces documents-là relataient un ensemble d'actes et de scandales qui ont eu lieu à l'ONATRA. Et donc, apparemment, il a fait l'objet d'une plainte de la part de certaines personnes qui se sentaient lésées par les déclarations pour lesquelles il a pris toutes les précautions oratoires nécessaires en tant que professionnel et pour lesquelles il reste en attente de l'exercice d'un droit de réponse pour que l'opinion soit clarifiée. Et donc, à ce jour, il a produit tous ses moyens de défense. L'étape procédurale qui reste, ce sera une confrontation et nous restons sereins. Si la justice continue à faire son travail conformément à l'exercice de la liberté de la presse, nous ne voyons pas une autre issue qui n'est que la vérité soit rétablie et qu'il continue l'exercice de son travail. Est-ce qu'il peut continuer avec ses prestations ou soit, on l'a dit, de ne plus prester? Bon, Israël Mutombo est un professionnel, il est dans l'exercice de sa profession de journaliste et il ne peut pas faire l'objet d'une quelconque interdiction de l'exercice de son métier. En l'occurrence, il est entré aussi libre qu'il l'est ressorti, sans aucune restriction. C'est le même Israël Mutombo que vous avez vu entrer et le même est ressorti dans les mêmes conditions que la Constitution lui reconnaît, à vous et à moi comme citoyen congolais, libre d'exercer son métier comme il le fait d'habitude, avec les mêmes professionnalismes. Très bien, merci beaucoup. Alors on va évoluer pour terminer. Question d'actualité. Lobby Togoyamba, député, je pense pas qu'on en a 3 ou 4. Et Assemblée nationale, Baroya, parce que Bossolo des alliés service traiteur. Demain, on va discuter par rapport à cette question. Honorable Mohindo Nzangi, le meilleur, le champion Mohindo Nzangi, annonce avoir récolté plus de 250 signatures pour la déchéance et bureau et Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des marches wana, alors que l'opposition à niveau Assemblée nationale est d'abord minoritaire? Mais Lelo Mohindo Nzangi, avec la question de Minembwe, a quand même chance de convaincre l'opinion à la tendance. Mais pour la meki yango, pour la koukou, il s'agit de Mabunda na bureau et Simbagité. À quel Conseil d'État, est-ce que vous croyez que des démarches au Mohindo Nzangi a bandé presque la même logique? Oyo ndeko puela a bandaki bien qu'il y a tout en aginamir. Cette fois-ci, vous allez satisfait. Est-ce que vous croyez en le coin? Il faut toujours espérer dans ce que on a biso Mohindo azali kosala. Bravo oyoye azwaki pour na makambo ya Minembwe pour na kotelemela ministre oyo basalaki po baboto la biso mabele oyo ya biso bapesa yango na mboka ya bapaya. Vous voulez parler de Roubewa, Azarias? Oui, bien sûr. Bon, il n'est pas seul. Planification na bango. Déjà, oyo na lobaki parmi ba combat na biso, eza ya balkanisation oyo bazoluka ya Congo. Parce que ceux bakota ki na kati ya Minembwe, bat balobi ono Rwanda ya musika. Mais non, bakobanda ko s'étendre petit à petit. Bakobanda na 1 km, 2 km et ainsi de suite. Et surtout qu'il ne faut pas oublier, et na ozonga na question tourni par rapport à Bakor, il y a l'Emera, où il s'est en 1697 entre le président Moussé Laurent Désiré Kabila, Mousseveni et Kagame. Tangu basenga ki na bakor wana bapesa bango plus de 300 et quelques kilomètres sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Basenga ka yango pourquoi? Bakor wana ya lemera. Et surtout que bayaki ko senga pe ba nationalité na banani ba banyamulenge nyonso tu bakota ki na kati. Mais bon juste na koyi ko suka wana du fait que ndeko Mohindo aza ko sala ba démarche wana a commis na plus de 250 signatures, c'est parce que c'est pour montrer que Makambu et Bandi ko changé. Avant, il ne pouvait pas avoir député. Et je pense qu'à quoi il arriver, na 300 voire 400 députés, oyo bako signé Niniwana. Parce que les lots biso na niveau, il y a RCK, tozo senga
réqualification na kati ya parlement de façon que président a kokakoluka voire peut aussi informateur pour toyeba comment nous devons la question la consultation on a des places na ça mais na kati ya parti na bino je vous ai vu tiens en image en illustration na moni bouti au sala sur partenariat na monsieur Gabriel Mokia on a PCP monte place c'était dû à quoi UPRC ezali plateforme politique Oyo ezalaki créé depuis le 28 janvier 2019 juste après la proclamation et à prestation et à serment et à président de la République. Bon, ezalaki créé mais ezalaki nastana et on était en contact avec le président Gabriel Mokia et puis Diomindongala avec d'autres aussi partenaires. Bayebisaki ngai Martin Sali, un jour il faut vraiment au Kokakoya na Congo toyeba travailler ensemble. Et toye comme on en a appel au président Alansaki, il y a union sacrée et tolobi mais ils sont intéressants. Or les totikala et tout le temps qu'on luka ba poste, to manda d'abord qu'on travailler na katia plateforme. Oyo ezali est créé tozali biso tout ensemble autour il y a soutien il y a président de la République pour la reconstruction du Congo. Donc yangwana bomoni to sangana ki biso nyonso tout ozalaki wana et to pesaki to établir document charte na biso ezali règlement d'ordre intérieur ezali statut pe ezali malgré nga nazali na kozonga parce que na obandu sala comme naza à cheval awa nakuna mais to continuer ko travailler en bonne collaboration entre nous pour to mboka na biso. Donc, yangwana omoni lelo on soutient effectivement ndeko na biso moyindo na ba démarche azosala et il peut arriver déjà même na 300 signatures. Alors, on va terminer avec consultation. Président un bibi notaire. Pourquoi? Effectivement, naïaki awa le samedi consultation et si laki mercredi. Bon, omoni nandengo lobi président ayambi binoté. Bandeko nanga eloko tozali koloba tokoki comprendre pas seulement mal ce qui président ayambi bisoté. Est-ce que tozawana kaka il faut président de la République ayamba biso ce qui ayambi tant mieux. Mais tozawana total andeto bongisa mboka. Parce que yango na lobaki nakati ya bergerie au moment na pe balu bakoki kozala nakati. Il faut aussi koyebaki batum ebele oyo président pe ayambi balu bazanakati. Il faut vraiment bien retenir ça. Balou bon. Bate balou bazali. Banani? Balou bazali. Balou. Posez moi balou balou. Oh non. Ndeko Israël sango non. Non. Est-ce que ngala lobi ko lobi yango? Peut-être la prononciation de notre rapidité zo ma balou ba on a balou. OK. Bazali. Balou bazali. Donc, oyo bazana katia bergerie. Dans la consultation, ezali mabete ezali eloko moko to sepeli nango na initiative oyo président Pesaki son excellence monsieur Kitengeyezu et Peter Kazadi pour bakoka ko sangisa ba couche sociale nyo surtout ya ba peuple congolais. To monaki ba yamba ki ba artiste musicien, ba agriculteur, ba sportif, ba to ndenge na ndenge biso et même oui quelque part on s'est dit, pourquoi pas président de la République, à Koka qui peut bengisa la diaspora combattante, je dis. Pourquoi on a parlé dans la diaspora combattante? Biso tozala qui prêt, n'a pas demande oyo tozala qui par mail, pour tozwa par nos propres frais, hein, tofuta, ba billet à avion, to koka pe koya, topé sa expertise na biso auprès, y a chef de l'État. Bon, il n'y a pas de problème, ba oyo bayambaki, ba lobaki, président ayokaki, ben soki, prochainement occasion et salemi ba consultation ezali et qu'on empêcher bisoté to koka ko assister mais ba oyo bazalaki awa ba koka ki pe koloba déjà oyo biso to koka ki koloba. Alors ce que vous avez conseiller à chef de l'État soki vous avez conseiller à chef de l'État avant mokonzi aloba olinga ko yebisi aloba na anglais nini à dissoudre le parlement à requalifier majorité à nommer informateur ce que vous avez conseillé. Mais on a parlé aussi sur la réqualification, il y a majorité dans le Parlement pour permettre biso to luka un informateur. Par quelle magie nous réqualifier majorité? Mais exactement que par quelle magie? Le président est le chef suprême, c'est les garants de la nation. Mais les losoki, président à lobby, asala et l'autre côté, nakati, il y a Parlement pour to luka, informateur to bimisa, majorité, ça sera un problème.
yango no moni to koyi ko lo bateke bakende dissolution et assemblée wana ekoki ko salemate parce que il faut to kende après na ba élection mais réqualification et salemato baluka informateur pour to bimisa majorité c'est ce que nous avons besoin na kati ya parlement et loko nga na kokai ko ibisa président yango wana mais il faut azala ferme et strict pour mboka na biso ekende liboso bato ebele pour na bango makambo FCC cash coalition ne ko zala te yo poso partager avis mais bien sûr siko soki to sali bo président lobi po mokonzi akolo ba disi to ko ma samedi mokonzi akolo so mokonzi a décevoir bino bato bozo tinda ela nzela wana mokonzi alobi ke accord FCC cash aza fidèle nango aza ko continuer lecture na bino ezali lecture ezali boye o sala nini non tant que président de la République akolo bambala mon côté qui exemple dislocation ya FCC na cash tozala na bosolo akoluka terme o akoiko utiliser tant on a parlé na réqualification yakoluka majorité na katia parlement toluka informateur pourquoi bakoki na bango ko continuer mais biso tant que peuple to yebi ke loko wana ezali malamu te et loko wana ezako mema biso na libulu parce que ils veulent pas lâcher ba preuve ezali ebele oyo ezali ke ata to bandi ko étaler moyindo aza koleka le professeur Mbata azali koleka bazali ko expliquer tous les jours le même FCC mais comment batu bozali na alliance mais bobunda bitumba tous les jours tout ce que le président de la République azali ko proposer azali ko loba bozali ko s'opposer nango bozali ko linga yango te mais comment bo otambola ensemble yango balobaka soki batumi balé boyokani ezalité boko bakoyi ko tambola ensemble te suka ezalaka il faut ko kapwana voilà mina suka peut-être un dernier mot pour aujourd'hui je pense que eloko ngana koyi koloba nous soutenons la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi depuis azwaki pouvoir na janvier 2019 toti kela ye temps akoka ko travailler mais akoki ko travailler payer mon côté ba couche sociale ya ba peuple congolais tout et sika tozali tozala ensemble tozala unis tozala na bomoko tozala na unité mais eloko oya makasi et toujours senga na biso ba peuple congolais le changement ya mentalité oui ça va ndebono ba diaspora ni ba continuer au bundati lelo on a ba kabila kendate bon bango bazali ko penser na parla ki on a démocratie mutu na mutu azali libre ya ko penser ndenge azako kanisa parce que misusu bazali na ba leader na bango oyo bazako landa oyo ba leader na bango pito bazako loba mais soki lelo même président Félix azalité ndeko ezala pasi pona biso to monaka ka ya musée Laurent Désiré Kabila batu ba négligaki lelo to perdaye soki to perdre président Félix et ozala mawa mingi pona biso to ko continuer na kati ya boumbu au contraire biso peuple congolais to télément to soutenir un des nôtres moi namboka sans fils du pays très bien ça dit ozana lendo yango zobenga ami Kabila père de l'alternance Combien nani perd de l'alternance Kabila Joseph non papa omoni nalingi kokota détail ya kobenga e perd alternance te parce que les institutions ya mboka na biso mutu ezali kotinda ndenge wana article 70 ya constitution na biso lobini le président de la République est élu au suffrage universel d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pas deux fois. Soki mandat ya président ekoki, c'est tout à fait normal photo kene na élection. Et élection yango to bengi alternance. Et alternance wana ezali peuple mutu avotaka selon article 5 ya constitution ya mboka na biso. C'est le peuple qui est souverain. Très bien, merci. Peuple mutu apesaka pouvoir. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle, vous êtes Monsieur Martin Sali Bongenge. Tout le monde en a quand ça ou les cas wande rotike logoté tout ça. Monsieur Martin Sali Bongenge. Outiko ibsanga yawa. Que yoza parmi ba combattants ya Kalabao ba banda ko beta bato na potonde makambo ibsinga. Non. Outiko ibsanga awa. Selon yo que Joseph Kabila na régime passé
Au bengi bango régime sanguinaire. La Kabylie, c'est le régime sanguinaire. Oui, boumi peuple congolais mingi. Et bon banani. Le peuple congolais. En Plus général. de 12 millions de morts. En général. Oui, ça, on ne peut pas l'effacer dans l'histoire. Oui, bisinga ki bako kan kamera yemogote, faut pas qu'on appelle Albert Yuma. Pas seulement Albert Yuma, mais tous ceux qui ont commis des crimes économiques. Na katambo cannabis. À part Albert Yuma, on a la combo msusu. Non, Bazali est belé na clan ya Kabylie. Mais ozo bangande autant ba combo. Bango nyonso oyo bayiba, il faut kotika justice et ça là, musala nango. Très bien. Oti ko yebisanga que président Félix depuis aye selon yo changement eza makasi aza na bonne foi mais bato FCC nde bazo bloquer nde obisinga te. Effectivement. Obisinga yi na discours ya chef de l'État possibilité à requalifier majorité ezali nde olobi hein. Ezali pour na kobimisa informateur pour et permettre biso toujours majorité. Obisinga ki bosali plateforme na bino bosini na ba Gabriel Mokia. Oui, effectivement. Oyebi Gabriel Mokia. Nayebi malamu. Sika to yebi. Nayebi malamu. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Agenda osamba lelo. Mais motema mabe andoke bank saka mwana popite. Tokuta na lobby. Merci. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. L'UBC, l'université belgo-congolaise, ouvre ses portes à Kinshasa. L'UBC organise 4 grandes facultés. Sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, faculté de droit, un terrain de plus de 100 hectares, une télévision moderne, une bibliothèque, une salle d'informatique et un cabinet d'assistance juridique. Et tout cela pour faire de vous des cadres émergents. Avec ses professeurs visiteurs, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats. Inscrivez-vous déjà, rue Louosi, numéro 11 à 13, à Kassavobo. Téléphone, plus 243 81 60 00 634. L'UBC, sciences et culture de l'excellence. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix.
Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ça se fête 2 ans, deuxième édition. Au solo na politique officielle, bazo fêté 2 ans na bango na deuxième édition. Nazolo ba maloba, o na loba ki yango na lingi na kokisa. Nazo kokisa makambo na loba ki. To loba ki première édition et salamaki en huis clos, mais deuxième édition ko salama en public. Na échantillon en public nyoso balandaka bo solo na politique. Awa na République démocratique du Congo, précisément bao bazan na Kinshasa. Le 5 décembre, un grand rendez-vous à ne pas rater. Tobengisi kaka 500 personnes pour prendre part à la manifestation le 5 décembre bosolo na politique officielle Missa Lingala et l'équipe Missa français na Batebele. Ce que tout le monde prince, est-ce qu'au cas de Salisouté, malgré Mikakatano Yamboka, malgré consultation, malgré la guerre avec FCC cache à la politique, est-ce que le 5 décembre, nous ne pouvons pas fêter ensemble? Est-ce que tu as la communion, tu as Koutani Peto Sepeli le 5, na bosolo na politique? Jour na rosale labino bosolo na bolingo. Bato bazaba fiancé, bato babandi sika, bato babalana, bogoya koyoka bosolo na bolingo. Et ça concept ya sika tata malongi. Jour wana na ko expliquer bato bokoyoka malongi mais en direct boya ebele bozanga te le 5 décembre bana basi bayana lingi bana mibali bana lingi ba jeune fille bazala la lingi ba bala pe bazala po bosolo na bolingo jour wana ko bokoyoka malongi. Deuxième concept